natamboli partout na moni esengo bonne année bimité esengo bonne année bimika kana bato yo ya l'état ndenge batia ba fleur zo pesa bato mo harmonie on kanga ba photo na limité na 15e mairie na coin na gare centrale o etikali indice moko te ya bonne année na moni na ba quartier ko banda na Noël ti décembre qui ça 2000 euros à juin juillet mars ta penda Congo ça la calme au moins na kesana makamse salimaka to bima ba yuma poto tango na va normal bato bimba prête na Congo ba otambola mabi vraiment na miso ko to moni bo mengo mukile lingaka to pesi bango raison mais na vérité bazana maman na tricherie sur 100% bo mengo moni so ina va normal konzo na e angasuka na 3 vraiment c'est to ya zui ya bibamba pays moko destructif vraiment matama bana e sili bilongi nyonso kanda koya munene na Congo komi ko kosomba na kisi vraiment faux pharmacie munene na va normal ezalaka te kalaki 4 fois vimbi vraiment so moni mutuka tubi se ka bandimi ba kisi na la kana 12 tango bokuta ne pa bongata so kosa bino waske bino bobanga bo moni bo mengote nzambe na ya sali tango ye munene ndo ka paye nzambe pe ko sa na tour na bino bokanga ka moteur munene za ko nginda ya kawa yo sana agile ko langa otikela mo imita opemela nini o 2023 alors ba ils makamba sata ta mfute mate oyaki mutu netinga banyama bazanga maele babikela bana lipa me basimba mbongo te yo na mutu bike mbongo tala nalo bano ba clair bana poto za mbongo photo lu to luka pona ko luka il faut s'encourager courage on peut faire longola soni pour réussir je te dis misale zano na Congo po batutu bazo langwa bakotanda kwa nganga te batutu bazo bala kende vendredi na basade na ba commune vendredi samedi dimanche plein beaucoup mais habité na bali mingi turo bole kata mercredi yo mona ka Congo ni avec le mona Congo ta c'est pas na Congo bongo yo muto talaka mama na ngai enfutema yango babaka oya nini batongola nda enfutema o mela kwa kinini. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israel Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste et 3e millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais, défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais. Bien. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure où vous êtes en train de nous suivre sur votre chaîne KTG News Télévision. Devant le micro, c'est moi, votre humble serviteur Joseph Ndombasi, qui est venu aujourd'hui. Pour la solo la leçon de Tomesana solo la na émission na binoto kundola bosolo pour na émission de kundola bosolo lelo bokotu na ngai Joseph Ndombasi aena nani nazanga mokote wana lelo na to kundola bosolo to memeli bino Pasteur John na bokasia évangéliste Bishop John Israel Makiese o atsar ba bilo union sont à disposition pour na bisoto za malamu aloba lelo il faut to kende et pas ya Pasteur John yango mon lelo na memeli bino Pasteur John. Sans plus tarder, on peut s'emboter na batunyos au balandaka biso, ba onyos balandaka KTG News Télévision, ba onyos balandaka biso, lokola Darius Mode, le modéliste international, lokola Christian Vibotuba, lokola Liliane Atubuna, ainsi que na ba nyonso au basabona na chaîne na kosenga bino bo like bo partager émission ezama tellement kitoko lelo nazalina Pasteur John. En tout cas, sans plus tarder, on va mutu oza na sima caméra. Mouna Dior, Maboko Mabé, Mobali à l'autre est là, à fond là sur plateau pour toi inviter la biso. C'est parti. Bonjour Pasteur et bonne année. Bonjour mon frère, bonne année, merci que Dieu vous bénisse. Année Sikato Koti, vraiment merci à toi. Pasteur, tout le monde bonne année les qui te habité année Mobimba, Moutou va travailler à Kanasuka Sala bilan. Est-ce que au sali bilan? Azan on attend au Sala bilan que pour nous simbité. Andé Nisus. Camille comme il a terminé, c'était à Sala calcul la marchandise ndenge mataki. Camille va ça la calcul il y a ndenga yaki na nzela. Faut comme ça va client bango ba quitter. Si vous avez un calcul, tout ça qui se dépense 100 combien? Tu me dis que tu comme si vous avez un pine, qui chèque, comment Mouto a mati si tu as Moutuka, Camille Koufinanze, là, c'est la bilan Moutuka. Quoi t'es pas Kundol? Comprenez? Vraiment pas. Natamboli partout dans mon essenga bonne année limité. Essenga bonne année limité kana bato yo ya l'état ndenge batia ba fleur zo pesa bato mo harmonie on kanga ba photo. Na limité na 15e mairie na coin na gare centrale. O etikali indice moko te ya bonne année na moni na ba quartier.
kobanda na Noël puis décembre qui s'est mis le roi juin juillet mars allo bela yo non pas pasteur oyebi place difficulté mona na kokubunga te na yako timbela pena ke te to lexibo na ne oyo na makambo ebele bon na yebi te tantôt mawa bibembe kufaki na érosion ou bien na makambo aliwa ya stade munene ya mwasi ya kufaki na Congo peut-être makambo se manifestaka na kolela te mais tika bato ba qu'est-ce que c'est ozofanda obi ena makambo susu ego komela mutu bocholi mais na suka tango bofandi région makambo asale bandi ko kota kotabino bandi ko zungisa valeur na ime eko mi trop tard era zai ba kunde bo peke valeur yi te mutu yake tango ba kaba kunde suka tango fandi surtout pourquoi to kundi e boy na zele ki na mena participer ki nani comment na zele ki mena boki koke kokende mais tango tali biloko atike pesi valeur ya Congo kilo na bisiko yo eko ki ba sa sans comprendre très bien Congolais ayebi ko honorer mutu te na lero mutu sana posalika Congolais honoraka mutu kana sima oyebi te bandi ko honorer ero za envie akoniye yo kuwanga no partout Congolais so bakena libana mboka bakini makama muningo baso bange na pays étranger ko pesa ngo pepele po bamone pa pamba or so basambu isi muningo po zaka pepele bozo bebi sa tribu ya ekolo na bino toza ba Congolais RDC pardon zaka pamba pourquoi tala ko tukinganda yake aba biso to so banga mutu na kaza maître njoka ndekuni bamona ke pamba tant yo lobby pour défendre yo ba peso réseau ba boya yo pour continuer nombre ba trop za pays moko erreur ba Congo vraiment aux ala musicien aux ala muta théâtre aux ala mutane kamoko yango mwana on peut se conseil défendre ka drapeau Congo partout même mutu bozane ranking esuka na Congo libanda pays qui ba tunyo ba za malamu pour pesa Congo kilo ba banga malamu honneur musuba ko yambo pepe la partie la ndeka ba tunyo question mboka tango lobika mabe ba moni pepe la pays pe mbala mo pesa banga ba cha ba zongso réduire otu banga futo l'hôtel ba pesa masala la ku kuna ubonte na pesa digne aloba na yo vraiment je te dis avec amour na aloba ni flatterie na zo pesa ba conseil gratuit to lobela mabe mboka na biso entrevue na biso po to kima Congo te yo to moninga na fingi Congo to na mono fingi Congo to lobi tina santo zaka carte électeur moko to suka awa okima Congo pona pierre ko to nginda to ko zo ko tonga awa po ba ki ande suka makamba vraiment c'est fait ça vraiment pasteur merci pasteur olobi ke bonne année leki le quoi mu coloniser sur le roi juin juillet les kaka mais biso to mona kata bonne année na ba misuma bale kufi basi musuba tiki mbali na ba yango na lobi na yo mabala mingi kufi à partir ya kuzanga mabala mingi pe kufi à partir ya compréhension mususu pe kufi à partir ya moi c'est ko gérer te na mobala bi ko pesa moi si valeur te na bonne année ndeko nanga nazo pesa conseil mabala mususu za peut-être kana kata quartier wana ndenge voisin moka sombeli moi si no masanga koleka bi moko ngako somba okotira ndo na moi si tongo masa tongoli ngongo komi libale ku ekufa ote na moni babimaka na garçon oyo garçon kati ya lopanga sepeli nga ngolanga asala tapage ekuti mpe mwasi na onde basoloba na mwasi na ye asaleli tapage koma yokolo mwasi bokomi na bona nozaki na ekondo te basombeli masanga na voisin okuta kanda bazuwa wana nalobela yo yango mani makambo tipotoko makiti ndeli ndeko nanga toza na l'air moko foko yeba niveau ni na komi na ngo pona me mavine esengo nini esengo ya 1000 francs esengo ya 1000 francs na esengo ya 10 000 francs ezalaka esengo niveau na niveau eza na catégorie nango me nyonso esengo moko ngai nakobeta kope nazalaki piaka na wayi bakabelinga $50 nakosepela makasi ondeli natie bamilio na banke mpo nazalaki piaka nazwi 50 ya briske esungi ngai oyo mpo azalaki na mbongo ata $1000 kebeta kope komi $10,000 azalaka na esengo neti ngai me bakatégorie ya mbongo différent pour comprendre esengo moko te pila esengo soki eza esengo esengo nyonso esengo match ya quartier oyo ezanga baprime totondela yango tokumisa lokola ya stade koma match bapoto mike na bana quartier batie bia chimie tokumisa lobi lokola ya stade tozongaka mpe championnat quartier ezanga mbongo malongo mpe to baekipe one ebimi coupe bapetio babi balemaka makasi nde tokumisaka ya stade mpo bale eza moko mange tu bala bapapie na bala stade lokola betikaka na makolo ebimi bale wana championnat nini ebayo vraiment challenger yaya afungola yo vraiment tona biso tu championnat moko catégorie nde différent est-ce que ça comprendre nazo comprendre na peso conseil linga oyo za linga catégorie ko pozo sa ya monde c'est mon pas fani ba ina yo me ba kuto na chambre comme zo sa 2023 koti ko dépendre na ba à partir de musala on de créer connaissance ba to ba résoudre à partir de ba moni pa na yo ça pas motambola pas ba tout tika je pousse en 2023 et âge mo ke zo mata comme ça maturité faut ko yeba o ba zo ba sala nini ngaité
comment on tika la 2022 betiti 2024 au juste national que ça tant pas na mukilondere na yaki neya même avec ga mona raté mazana ba kopa ta beta pas c'est pele ki nzamba ça a sali na fungoli misa moni mukili te bon yo so tala bila la ya nini ate ya yoko yo challenge Basta. ça peut être briefing sérieux Yangwana. dans un monde moko foyeba ko ya na société poko ya na etali mutute Vraiment. nzala na yoko kabela mutute okola ki wapolela nani na lele komi mabe foyeba Victimisation. c'est la vérité. Yo fait une invitation là telle ngo feste, ba retourner invitation na porte pas pamba. Faites une invitation niki cravate, coller comme ça une invitation pour un tricot. Là ça peut pas briefing sérieux. Donc on nga toke malem. Ta penda Congo ça la calme, au moins que ça na makamse salimaka. To bima ba yo ma poto tango na va normal. Bato bimba prête na Congo ba otambola mabi. Vraiment. Na miso ko to moni bo mengo mukile lingaka to pesi bango raison. Mais na vérité bazana maman na tricherie. Sur 100% bo mengo moni so ina va normal na konzo na e anga suka na 3. Vraiment. C'est to ya zui ya bibamba. Bibamba makamba mabe ki si tout na kat. Na kota kate poto za mukila démocratie. Comment na juger ba ningo ba koti na nzela mabenga pe na kokota nangi nanginda. Konginda na konginda talinga te mtumso akoti pa songa famina na ye. Na problème na ngande o alinga tango na va normal comme objectif yo kanga. Vraiment. Attends, on a battu tricherie. Yebisa bango pasteur. Auto pour lui. Vraiment. Na lingaka muto atoki aleki makolo bololi mais sachez la vérité. Challenger. Na boya muto aleki na muto bobeti maboko nzoka na bibamba makamba mame na se. Peut-être ça se comprend. Ezoya. To comme na la faut tambo na démocratie ayo moko. Mi pesa indépendance à Lumumba yeba. Challenger. Nende lisu. Alors, na ebisio. Lumumba sutuka. Mi sa muto. Mi pesa indépendance à payer basa Lumumba ye ayeba naza na Congo mais na mi pesa ngamo indépendant indépendant ani na kateli ngali kelemba ko pesa ngai réseau tous les mabiso ba fuita mike na bambi au 2023 bi yamba esi là avec hôtel nga faut que ta dossier le kana compagnie ya na ko ya lobby on a tu na compte ya ba di so ko bi brisque ko rater pas pamba na pime le thème effectif ça déjà calculé vrai 2023 contrôler tous les bandes vraiment olinga ko lisa nani na pasi ba no bazami ke ba ko telenga na pa pamba comment na kate atika kambonga wenze melala kate c'est tout ça on fait na centre ville ko yamba ba payo yebi mutuna makolo awa ya kaka nangana le kana suki awa wana rupe fufa kolo lokwa lipanda yebi peyo pasteur omona kate bale bi avec kota bale utaka na centre oza na centre tushaka bale mingi kole comme ta faina na coin oyeba olingi centre obeta dada bato bazaka na centre ba melaka pe mingi olingi katikata terrain là mo pandiera mingi te conseil gratuit oler mon foyeba 2023 na komi mama ne kenge ngamo ko ngana na koti ndoto na nga conflit ngam tunazolu kila ngambo mena bandiko inangana makamsu na sala kana pimbeli ndoto makambo wangu na bimi na 50,000 na boko somba chemise à 10,000 francs na ko sepesa ndoto babetela nga maboko bongo calcule matame seke ndo nuna na ko chango wapi yo keba der mabe fuite bamba lupango eza ya yote soko ke futela batole toboka ko somba tola sikate ko bimano ki bako chamutu mususu pasteur la gande ngwana somba bakopa ya mike chaka so imbule bandi ekitaka likolo nango na tongo boy papa lipanga kota tanga ki abambite modele zabe mena cha lokatari mususu chapa na matisi pri akobima po madusele kebe ebele na kokota soko me kotaka tola sika ko tala pa nezo tanga te kakalobi e komi sa 50 bobote bimisi ozo zoba na jabi sayo yo kama kamna peso ba pise clair ezokota oza mukili ezokota tona l'air moko fo calcul likambo eza ya yo te kobomela ngo nzoto te oyeba trop même makambo ya famille soko kosunga 10% non natikalela yo yabi te soko comprendre donc na ofungola ba piste clé to comme na l'air oyo boboto ya kala nde ezangisi bato lipa bakoseli satana envoûtement otambolaki na koluka mbongo mesa oyeba nde babombaka bongo obimi izo balikolo boboto kokabela bato ozokabela bakotikala kondima te tiliwa kolo mokili asala biso andimama ndambo bongo yo kondimama na nani remarquez ce que zika bato se pesa ba monta mosaka pierre bato batonga ko ba bango oyeba bana polele lilia na tube sozoka ndeko na fungole ba planche série okoyeba kizateur te 1
estime ya moto etelaka kaka na bomengo te propre na yo courage na yo kopo ozosala ya kokoka te loko ozwi chance kozala moma bato misato bapesi yo mbote na miso na yoki yo ozobetele lisolo ke mpo fortifie masa kozala mabukana te ngai na kopi na ngai tala nde nasalaka bato tele babengaka nga ora yokango mposa courage ke te masa na ngai tozalaki nde bapiake nazwi kopo esimbi ntango amoni ya yo boye ntongo olakisi ora asala oyo yo nano kokoka te oyo moko mpa kokosala te me ntango amoni makambo yebisi mposa courage akomi zuwa alobela yo alingi alakisa nini abengaki bato na miso na nga mpo esala nini or yo olobi na ndenge mpo ayebaki kopo efutaka ata okuna okoka te yaka na forme yo okozala ya na ngambe lokola tokola toya bamasa koyeba métier etalaka agi te namona peta 19 ayekola métier makasi alakisi moto ya 30 ans oyo ya 30 ans oleki na age me kote kopi ayeba avant alakisa yo bato balingi minene yango tokufi na piaka sa tosimba mbongo mpo kosela avutema saka na yo olero so yoki nga napesa bapiste clé oyo 2023 année ebandi sika moto afoti aza te nzambe azotala biso nyonso oyo akotaka terrain va match ebanda bayebaka futeri te amoko beta mabe kota tele bebisi makasi na pame mita bima oyeba obima na janvier to na février oyeba yo Darius Mode olere yango toza na chauffing wana no match ebandi te janvier moto azochauffe talaka koteli pane kobima tielango misu yoka tokoti le de kabelanga obukani kaka na footing ya pamba bamatia banda mame tala bato oyo bazotia pays kaka bazotia ekipi kaka nanu match ebandi to bandi oyo nazwi choc oyo elongation natesoso comprendre janvier natokomi le 10 te le 2 le 3 obandi bisenga senga oyeli nini akamusi fotala age 25 ans 30 ans yaya olari ya kwata olari ya tomboka nanu nzambe tobandi janvier ata naza moto abiyoma mpo bato to biyomo bara bango te sanga na konta bato wana bato ti mpo ntinga bapambola basambela te biso tu basumuki kopi na ngai mpona mona lipa wapi afolamuka na ntongo na ntongo cheke yo soko taliki tato ozondima te fanda mpenza bando okontrole maboko ndire nzota motu mosusu simba loboka mobali bando obalola misa mpe osimbaka nini mpenza te kongola na makolo pukoninga kotambola te oza fimbu bemi beta na lokolo oza bolole kozala moyandika mpe ti wapi po tombokisa makolo azwa courage komema ko akataka pongi noki o challenge vraiment napesa bapiseke obimaka suni esengo te babike peya nzala ako na soni kotala biso mwana soka kongo soni nabima mingi te mpona komona bana nzala mwana azobima mona te moi na biso komaka neti eleki lelo te mwana azobanga bato pays moko destructif vraiment matama bana esilisili bilongi nyonso kandakanda koya monene na kongo ekomi koya kosomba na kisi vraiment faux pharmacie monene ava normal ezalaka te kaleki 4 fois 20 000 vraiment so omoni mutuka atubi seke bandimi bakisi wana alalaka na 12 ntango bokokutana epe abongata sokosa bino wasoki bino bobanga bomoni bomengo te nzambe na ye asali taningo ye monene yoka peye nzambe ape kosala na tour na bino bokanga kaka motema monene eza konginda yakawa omona makambo evanja okaida yaya mboka te challenger minene mingi omoni oyo tolia biloko mabe mingi na bakisa tala ere minene mosusu oyebi soko ozolia su mabe excès de kolia mabe te epesaka su matamba ebimisaka mingi makolo ondire mwasi aze beriberi ekoya tellement nzala eleki ekoti na contre valeur mabundi ebitoka kobima suka soko orambourse ete komema onoki odaye pasta ozo biso poleli ezokota nzala ya talako so moto alingi akufa na moka te bebo etelaka eloka azotia rouge lèvre po mbanga akangi motema na kati ya kokita eti libanda ata ndenge na teli awa tia ata lipa okoyeba vraiment pasta naloba makambo na serie ninyo nalobaka po esimba nayebisaka moto ayebaki kolo yo eza yo boyela yo makambo mosusu okosepesa bato kotango na prive oyo kotonga nzoto na yo onuna ndeko nayeba no polele omonde naza nakosimbisaka nga jamais motu mosusu kolo nga eza nga vi na nga ezodépendre na courage na nga bowolola boseka réseau eza mpa na nga lelo bokoseka nga boke bokotika nga na za soki nayoki bino soni ndenge boseki nga natiki mosala wana mobeteli nga maboko ke courage oyo aboyaka bakopi alingi makambo ya malonga bolandi français na anglais bobi te respect omoni John atanga trop mais ntango naza na misala te bokofalorise nga mpo na classe est ce que lipa nazozwa ezobima wana
bakongoli mpasi balali po 2023 longwa nekiria bato ya français sa copie longwa nekiria bato balinga minene sa koluka bakomisa mutu olukaka ya moke kaka yo ozoluka 5000 na pasi ya afai na 100 moi soki ekomi na poko akopesanga 500 soki opesi te piri nga tokola na ye makabaka te yo oza na age lokolanga otikela mo imita opemela nini o 2023 Darius Modio aloba eza makambo ya sata to amfutema te oyaki mutu netinga banyama bazanga mayele babikela bana lipa me basimbaka mbongo te yo nani mutu ebike mbongo tala naloba no baclaire bana po tozwa mbongo fo toluka mpo na koluka il faut s'encourager courage yango mpe fo longola soni po réussir je te dis misala eza no na Congo mpo batutu bazolangwa bakota ndako nganga te batutu bazobala kende vendredi na basade na bacommune vendredi samedi dimanche plein beaucoup mais habité na bali mingi turo bole kata mercredi so yo mona ka Congo nini avec le mona Congo ta se pe na Congo bongo yo muto talaka mama na ngai enfutema yango babaka o ya nini batongola nda enfutema o melango kwa kinini non le makambo sérieux Salanger ya tembe vraiment ngai afana senga démission faut makase sila na nzoto so makase sila na nzoto nde na lembi yango moninga tous les copes na zaka challenger na boya ka te pour une place de sans faire obima te wololanga mais sans faire obima na ke na nzela o na zongela mbasalité mais mbongo na poche ke na za la propre tongo ti tongo betelanga maboko me piaka lokumu ya ofele na poko nzala na lingi makambo te fini la récréation sobo yo kinga ezokota cascade o ba wololaka ye mpo na piaka so baza courage ntango azwaka mbongo batalaka ko pasalaka te batalaka budget bimi wapi na mona mwana vayu bato batanga bazomeme mingi mpo papa napesi solution na mbongo tala kopa mobali atekaka na bawenze porter excès de 1000 3000 5000 ntango mwasi ya porter oyo azanga ntina mobali aka na sachet balalaka nzala te na basi ya français batieli mbimbi na ye misu boyeba soko yo kinga original challenger ote polele vraiment l'air okokosela nzambe makambo te po ti okoti 2023 seka yebi yo comment coach ne bandela match akoti bino na terrain na nkutu match ebandi to bando na coach pasa ngona kozela wa varasi na otala numero yo nini tala numero na yo oyo de facteur to ataka kolinga medianité mais ça rappelle ma po bale yaka wana mingi omela pe ma po na coin sakana yo ate polele challenger olingi million komela pe pema za défenseur o dégagera to na kwa babwa ki passe au kati corner so olingi okabolaka bale okoyeva épanoui kondimaka mokumba koza charge ya famille to komela pema likolo bandeko vraiment sakana nazopesa conseil sérieux ezokota yaya oyo na mutu musuka na miso kotala nzoka yelo te motema ebebi musuka telefone kota nimero baka na kisasa me nimero musobi oyo alekisi 2023 obanda suna baplainte epuis na tokomi le sengite disqualification ndenge même banchi bakolemba yo ata baprotege kako bakolemba yo bao bameno ase bakoma kotunana ayaka mutu ndenge nini nga namonaka john efaka ya nde libanki challenger bayebisa yo pokolo mokili atalaka ele moko afandaka taka na miseleke obi ezaka na tour na tour afanda yebana ata na lo miseleke te na miseleke te ata mpe na mili miseleke te nazobundabunda kufulaki papa nde na mabango bana babomaki mwa libiso atikalaki na coin ya mire nde ezali chambre ya salon na ye muse ntango akoli wana na kotondaka na fulu kolukaka banzinzi sa tata na mama obunga musele orfele te azaka milere na poko amati likolo mire alali ye moko mutu na se wana azolela mama challenger toki etanga situkaka naza museleke te sa nafandi baye nakoda ye alekaka omona museleke te botima ko aleki awa nzela mbimbi na ye yango wana bokale ezoleka nzala emaji soki nakoda ye nada okanabaka na bible kine riske arena amoni bato ayemba mbango bino moko botimako akore aleki awa kine riske arena rien oka makambo naloba awa ezokota museleke te naoloba no poleli omai na Congo ebebi te soki omoni Congo mpe komona lipa je te dis avec amour tambolaka na esprit positif ezala te kotiaka vi na échec te tanke ozovivre omoni vi okobongana te robi match 90 minutes 0-0 30 minutes ya prolongation 0-0 na ti robi esimbi tala match ya coupe du monde Argentine azalaki na avantage match mobimba mais na ba 80 minutes
France a boté l'image. France, il fallait qu'elle gagne pas toute histoire. Mais ça, les erreurs, ils ont cédé les sous. Donc, on dit qu'il y a un spectacle. On va dire qu'il y a un poste queer. Vu ce que ce soit dit pas comme un king. On va zanga bataille la gaillot. On va zanga ce qu'il zangi pour mettre ma botte pour tout n'était pas zanga déjà kala. Yo bandi ko mata ba moni. Ozo masuna se okotonga makoleka bakotonga koleka filme. Okima quartier. Okoleka filme. Nazo na polele. Okoleka filme. Dimeranga. Yango monya vie. Na peso conseil série. 2023 bandi. Na lobi toke malem. Toke ce que pena pion. Mon fait toke malem. Est-ce que ko bongananga yoka. Fana que no tout molanza menegis. Ton so pena série. Na tu na bino bato bonza bosa. Est-ce que pour nous avons fait une église? On est sur tout ensemble. Zamba bombinga na komi décembre. Bato ba mona inga kolo pia kel na komi janvier. Ça il fait agréenga. O a comme titulaire na match c'est que coach a s'appelé qui n'est depuis entraînement. Comment titulaire na stade côté bato mona pocha bien le coup, ya le coup. Comment zamba permettre nga na côté janvier na nkuto komi ne bandélité na bandi ba plainte. Na nous mona lukité na bando ko selaka pays. Tant nzamba kotala soki est-ce que ba compétent baza na se avi balela ka te me bazo zali pa ngam tunaza na moi facilité ko mona neti mutu me naza olela sana lu na luka na bando bambela pays mabe ba konti bazi motif mais ça bazo à côté janvier ani et compétent ko bebisa chaîne na terrain alo bano polele kota pasteur tala oyebi première prophétie alo ba clair ba koyoka ngame soko bo etalio première prophétie eza mutu akomi na maturité. So comme na mayela ko ibaki nzambe na salanga ozi ko bota ba parents ko ba botanga oui mais ko kola nangeza ma wanzambe za ko lia nda kupe ebele ba lia be ko le biso badaya so na commune lo nzambe na lingi ko betela basiko batu masola difficulté le kati soki ba pire quantité batu to libando zo mona tala tela mbaki to ko sapena ba souvenir passe ya moté ko pota ka yote lo ko livre ko batanga ka ba cholomi mingi yokanga très bien pesa vi na raison ko le la notika na kati libanda chelo nyo kuseka ko nzambe nyo ezokota pasi ezokota Seigneur nazawa kende tamo zolela kende na mona ba mesi afa chabi azolobela bali bapakataka kisi po musana nga yango po ezoselanga to komi na laro bafutaka nga mbongo ya yango nazobeta soki quantité na kobimaza zoba po charge pays na mutu nanga cheloko wana osaki tasinga combien de maman ba prophétiser la ba sa église au cabel maman li puta maman tela bika ya kabwa kiso ipembe maloba maman première prophétie yo soko ndimeli yo te tu bako sala lopa pamba en théorie original vraiment pasteur donc so yo kinga 2026 pour 2023 2023 changer positif kota na terrain lokwa kota takinga na milieu lokwa na tali timité zo simba tenga mona keno na 7 ko tuna koti te yo changer meki na yaki étudiant simité na komi nanga we na yaki we simité na komi nanga chauffeur taxi na yaki taxi mena simité na komi ko teka na za ba wolo lobi kenda kena mozo tante ko simba wapi na ba na polele challenger ya tembe na fungola ba bref inda ka championnat ko banga championnat na misuke varese betaka bale te makolonde betaka bale oui na famille pauvre mozana ba métier nzamba cha etalaki litokote ndo daya ti okomi challenger oza mutu pika pende signer risque kotalaka bapati adversaire te okobanga va match talaka nini naye kozwa coupe obanga équipe te okokena coupe aganye ye yo osala pi yo matena kotela alleluya oyoka ngo tro nzambe ase agréya yo soki te ndo so daya tala lista bato bakati motema na le 31 baleki yo na tout comme yo piakere ozotia pays kaka batiki yo titulaire oso batiki ozanga moto amamemame mais nzambe atali te azala accorde chance ya suka so bazaka bilela na 2023 kosisa te na kati okoda ye ayebisi yo boyeba soko yo kinga tozoyoka pasteur donc challenger ataka omonaka te challenger abelaka rare na bana polele challenger abelaka rare malade ya challenger omonaka bobazoni azaka mpe na évité akreaka bakisi ye moko sa tu na docteur ameki esimita kocha na suka kaka supa pondu na badi abongisaki nini na motoki seki atongoli nyonso napokaka nazongi nzambe atala challenger moto abe tokolongola nde nini azongo miso api ye moko continue akufaki na jie plainte eleki alembi yo okabeli yo bato na place ya nzambe o 2023 yokanga kotya motu nyongo tamba nali kelemba vie onde na kolia mitu misato bana yo so tamba nali kelemba vie baperte koma frein te frein
comment on a 10 000 n'a pas 5 000 pas 5 000 rien donc ça sentiment premier tu bayo zoto ngome mangaba bisango na koselo lele on est au kwesa bisolo lobi donc a 10 000 ya ki toke na 2 000 ba ko ndima boya fa 8 000 koti nyongo 8 000 na likele ba pe bomba gali mukolo konu onuna poko nuno yebite oyo alobesa ya nzambe nzambe mpe kobatela opamba te soko osangi mbongo gufa na maboko ya bato ate opolele salager yo osangi mbongo nzambe abombo babomba ba mutu boye yaya ata original soko oyokinga ezokota pastor o aleluya kobombanga asala aleluya kokende lola vame yako kolongwa noki yo bakaboyana ye boyana ye bakayana kende frère akeye olingi nyongo likelemba ona vifo Nambe na motema misu na kopi makolo na musala maboko na kusimba longola qualification ko pona ka vilo kwa mikanda longola qualification ko pona ka vilo kwa biloko na kolia ote bachande mbwengi yo pesi mbongo to tuna guba lambini ya na mona polele ezo kota pasta même na fête ya tolo bi so ba bien ça te bazaka ko baziwana ko so ko boy sana l'équipe video ko tela wapi le baka ba biso to zonga ba 4 tours na zonga 4 tours na fête ya donc on a kena na veste chemise cravate so na toki na veste na kena zonga na longo ko veste na zonga na chemise na cravate so na toki na moyo kate na kena longo ko cravate etikali chemise so na toki na moyo kate na zina gumbi chemise comme le kwa maboko miku c'est 5 ans mitu na zo mwana créateur nous savons ton daga aya na tonda na sa misu na viva so maninga na bini na fête c'est que mission accompli c'est accompli de binate et puis na fête na bina na piste na bina pembe na mesa po ba sacha viva na se kwa biloko na bina ko bende musinanga okopilo ba de machine na moni passe na mulongo pona sa 3 tours zalaki e bana oyo challenger ayanga na challenger vraiment asekina boko yo fo e bato sawa donc nanga moni Congo Congo est bébité na osongela chaque fois ba ko mona Congo faut étaler Congo est bien ko tiande pays kate tiande agi na yokana musalo zosala so bandi ko banga agi pona bato pesa vino réseau pambo mitiki na buso banjoka bazo tchao kate oya banga ga mingi alenga ka makamunyo oya za kabisinya sinya comme un objectif assez esimbi aso bano polele nzamba va sala fa kutona courage ko lobaka teke o misala ne za bato mukili nga na mona ange moko taya fongo di compagnie benga basantu basala so yokinga challenger réseau ka na bano vérité vraiment tika bato mabe basala misala ke ndo sala zombongo na yo so ko sala mutu musala tazana bakisa ko lokote po yo toki na musala rendre service vraiment oya futi ya ko senga sengande bo misaka noki Congolais li ko senga mingi saluka or ngande ko senga feza la soni ko lukana tikela ngo soni ko ngonde base ya vie mais au contraire na Congo ko senga ndeza mbangu ko luke komiso soni RDC vraiment alors belo polele il est là les lapins ya bilela lela même ichakwa mona bungisa ka mama lela ka mingi boyete ya yo eleki timenui ko lia sama na nguma ba ko ba place obata mili kolanzala vraiment pasta bomba nzala na mai selo simbite luka manga na butata balo mata bukata de manga kosa na oka minu pasi na lia pona boy soko za mwasi kosa zemi voilà zemi to kosel ya na banzala muso sisa kapongia na banzala muso lali mato fento kanga misi mato ikana libumwa yo moko kolo mato ina libumwa okande ba nyama libumba zo tambola tina motema ako banzala wana ezalia okabina mingi oso olalo lingi olala suna sapu yo na dae korane opongo mozomilo ezaliwa obandi etesa so se église boko kokanga te na nani oliaki ndete yo oliaki soko oliaki ngo se tete vraiment yo oliaki zo intercéder na makila makasi kote bakunda mutali na ngai yo elobele anzala muke apeme ngela kimimba mbamu kokanga te nzambe nanga okoyeba bato balingi bako biyaya yaya ngasa batuna kiboko ya ndenge ngana pona ngana ya koi ngana boya kimutu nende nisu basi kapisa kimutu za kaka to ulani na nzambe mekofi beza kaka sakana
koya somba wapi akutaka nyonso ofele atali mboloka atali nzaku bilia ya wato tali na wenzo kosomba nani na mweko oyiba sobe batimbele kobeta ndoko mapa kutelalo zo defanga base kosenga nyongo na 5 heures ndire zaki ya moto mapa elala makoko sela 9 na la muka senga bena defanga ngote ndo katake ngo bakeli mabata makoko donc le défi m'appelle la commission le coup mon ndire mapa moto ngabena za clair ayako sanga bona sege ma botune ma dude zaki ya moto na loba clair avana futa zaki ya moto et puis puis au tchaki di colonne di maki pona nzala basaka m'appelle le comme ramisa tu na 3 na 300 500 nazo pesa kana kabide sapa pamba nazo domina polele pena ko yasute akosi te okosi de ko ta ba piste vraiment mais c'est comme Pierre akende gawan on ba ina mapa nanga mako kwa na malobaka motivation soki yote nani foya tango zo ya kana suka ina ko parti libela papi mela ote ya kana ko parti tipa na yi amana ndenge milinga tie zobi so ba zongi pamba na tiki mutu na da non assistance on a fait ça briefing sérieux challenge ko zamboka te famille nanga na lela bino tu fort ko za 2023 mati yango to bandi on fait ça ba piste na tali ba jeune kisasa botika balo yenge obozo memaka wa vie eza yo moko papa na mama na bande kote bakwa ko simiso filo kwa likelemba vie eza na buzo balade moko calcule ko ya na ba classe musu ba kote na école mususu mama na bino mususu ba camarade mususu yo moko la mukina tongo mayele yesa batuno na moto otalika yo moko taliki taratolo mi yokeli mawa ojise nazo kende wapi o nyoso na saka babetelanga maboko efutini nini beta budget na kena buso na koboya ba masa te mais moderne alandi bango na ko ina foku na changer no métier soko sana lifante moko simbisa nyongo pa batu ko mikolo sana mobali moko ta jeune garçon sana mwana kola ne place mo mibali mingi bachaba basimbisa bana banyongo lokwa makele mana ko récupérer soka koli atika mwana lokwa don na ONG orphelina or tant que atika mwana bo soko pira ta ba mini fante maloba ya papa wana na mama no babota mwana pas moi si tant bazo lela ka yupi mababi zo na vie na fungolo polele ozomate mibala gizaza soka zimbonga komi lo nyoso komi pia kasongi normal ningi zo tinda so mbongo nde base capital la vie peso maelo bo obonga mena kongo so zimbongo mutu ebebe komi gato no 6 na dream tango ko sila maele o sala bo nya soko za pia ka maloba malamu ozo di dollar wangani mwasi ko kana ba kuiti malobe bele mbongo mukia ko bote bele congolais yo ka critique na monako na politique na moni muninga kutu mwasi na bandi oteka wana mombongo me bazoli abadi yo fandi singa tande bande na libala on dirait mwasi moka sala likamuna kasha kota prison matama ya libala ezawa wapi mwasi na sasa ina haja ya kombe bazo comparer na makoko ndeni nzale eleki longi mwasi ebubuka koma soka seki mino eleki longi nebe nebele na belo makambo sérieux vraiment pas ça osomona teke mwana na mobala linga match na quartier te or mwana mobali fa linga bale ni mais so baika na bale te ata pendika peto yini di bale ni nini li patongo mama na tia sinde kokinga te sona beti bale na kokufa no koki mama ko ya 19 vera ibande mama ya ya lotande ba sachet petanga tata biba o je pecha kama moto ala mboka o etetengami mwana witaki mandako bongo yo mukolo zozela ni nini bana ba wita di sa père ba kufite ba chapwa na kuta mwana boulevard yo na ajo kaka pia na ngana banda otonda te mote na balabala mabunde bimi na zo peso reso para o kangende ni obite ran raison schéma vraiment 2023 yango yo alela bino to fort chaîne abiso KT News Télévision bo s'abonner massivement merci na fc bino to la péter to na ba briefing belle ya ko la musa to ko te bino ba dossier o boye ba te pour no saka ki to kende wapi ngana te ya lola te lo les nzambe tambola na ko banga nzambe penda peso pe movi o vivre mais na mukili pa simba
Jésus Royata la direction de Lukali, Lipa. Le boss la direction divine pour côté à Tindo Tiana Winzamate, la matete tu à Kinga, à Kinga bois. Ma remettre que Lukali pendant que là tu es lamba, là tu as mutuli pendant un chité. J'ai reçu la télé ma couleur fait. Ok, une émission de service à l'eau là. Yo. Non, tu es pour les. Oui, ma camarade. Tu es pas dans la prophétie. Goy, elle est la prophétie. Prophète, il dit comme on dirait yo. Prophétie n'a pas de mana tango compagnie funga mieux puis na chamu ko na ma conteneur na zombo na po quoi prophétie tanga prophétie ngo yo na za prophétie ngo pesote ngana mona lisuma pona bambelo ye eza blocage na mona ngo bambelo nini boni ba document be ko cha famille rando pa pamba kyane baluka ndego yaki ndego so oyaki ndego ino kololi wapi po bambela batu yo lero oh là la danger ya bata valeur ba bomba comme tata na 200 yo ben na 30 ans quand on a zakato vendre langa badia et collé comme divisé par 4 pour ben na nzoto pamba likola flexion c'est pas ça yo kabarate na kabaka na l'air ekoki taya so mani mutauti depuis matete makola tamba na kolona maboko c'est que mbongo atiki yango na sombi kolona libela Ozo na malem betinda. Na pesa schéma. Bon mutaka lupango basi bazebela boy basi balamba eboka kulumbi fufu c'est que la tika na lingi partenaire te. Yo. Abomi relation kwa fufu. Saka na mboko. Bambi miyo somona kana moto côté uteli soko mona opiquer crise. So mon mobile air bazo lamba fandika na kisa nani saka makolo kwa jeune ngako ta terrain. C'est que nyoko mina mbongo moi cha uti na yolambi. C'est que l'ongo ata 5 sate à ticket moni repère de ndembi. Si on a foutu ticket à 5 sate na longo ndembi na tomate. Donc ndima ya makolo. Ce que tu ça qui lamba ya bois ata ko bima. Afanda ta la lere ko bela ata soka ko tiela nga modèle ni. Boso mpaya ye. Ke soka linginga tote. Boso mpaya ye. C'est mpaya ye. Wana ngana okendo suko na bata tiela mpaya libera na boto sangana nayo pour me manga affection nyo. Non transmettre aux filles. Toli anawe anga po kendo lia su ya yobi mana 3 gants. O vimba na konga passa pe ba kosela ngam na kina mbongo na bimi pia. Yo bénéficiaire aux santé ba betre ma boko ndele lorea. Non. Alingi jote. Maman jamba pambola. C'est qui va calmer. Maman na lela bina tu fort. 2023 ngona lingi na masu bambote teme na lingi batunyo. Ma base, une États-Unis. Vraiment, merci à toi. Je suis Joseph Batikayo. Je suis Mabilito Zana. Monadior, moi si à Mobali à Chérie Promesse. Qui toque ma casse Batikayo. Na chaîne Abisso. Catéginus Télévision. Catéginus Télévision. Bon s'abonner massivement. Na lela bino tifona batutu bazala kiawa. Na moni ba. Birna na kati na konga. Numéro na boyebi 084 75 18 112. Vraiment, makama malamu ou melakate. Tout ça sous bozanga te numéro c'est katoya sous pour continuer. Vraiment na lela bino tu fort. Vraiment. Tombe témoin. Parce que j'ai si la raté pour si j'ai ça comme. C'est belé. Donc on belé. Je viens de rendre un jour super merci belé na yo. Merci beaucoup. Ça va pas pour la vraiment merci à tous. On est ensemble. Darius Mode, le modéliste international. Aluba était topé sans mot. Ah, il y a un peu de belé na lela bino tu fort vraiment. Base petit galamala. Les labs notre fort de Darius Mode Batikayo merci. Et na mon fait chérie maman. Base. Merci la là. Merci pasteur. Merci beaucoup Balandino sur la Catégorie Télévision et Bandai Malamu et Sugi Malamu wana to Pesimbote et pas ya papa Florine Dingambote, papa Simon Dingambote ainsi que famille son Dingambote, Karel Dingambote, Terence Dingambote pe baninga nyos otozala na bango Neville Toko di Maswangi Dorcas Ngoma pe le bishop Israël Makiese Ezaki Wabino Ndeko Joseph Ndombasi na yambaki lelo na émission tokundo la solo pasteur John a pesi conseil comment tokota mo na 2023 totika bilela lela yoka na janvier de Jobukani na pesi ba bonne année na batu nyos o balanda Catégorie News pe na remercier mingi réalisateur ozana sima kuna Muna Dior maboko mabe en tout cas na bi ke ba image so yeko magitoko boza grâce na ye merci na bino nyos o bolanda biso tokuta na mikolo ezali goya bye et à la prochaine. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste et bishop John Israël Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste et 3e millénaire,
Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais. Défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Yahweh, sunga peuple congolais, bitumbo tozobunda, Ezaya zotote, Ezaya molimo. Archevêque Koutounou Fernando, Yahweh, sunga bishopé, John Makiese, bitumbo azobunda, Ezaya zotote, Ezaya molimo. Pasteur Placide Jésus, Mokpadiko, Congolais, Téléma, Bipaï, Bissosa, Isaac Mabaka, l'étoile d'Afrique. Tenons-nous la main dans la main, Congolais. Bonamboka na yo bunda, Lobanana